Pesio merci ceux qui ont en cœur ya ko sunga biso bandicapé po yo mutu oza liboso oza na makokyo ya ko mona to ya ko zwa to ya ko sala po to mona ka des fois ba makambo ngo ya kana biso l'air nyonso tout mama ki ngandi ya bimi kuna tata ki ngandi ya bimi kuna suka nango tozwi ba liste ya ba kombo bandicapé to pesi esuki na nzela. Ça na ita moko ya difficulté mais talanga omona nga naza propre parce que na lingaka te comme naza handicapé na milakisa penza ke naza muta nzala nzala naza mutu soki ya ndenge nini te naza na bana 7 mais Sivi yaka sivi na natonya wana posa bolingo Amerike balobinga no to betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy ba keto na site ya sika to na site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele nganja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi. Alors, bonne émission biso Sylvie Mon officiel TV mbo de place aux alibino tout na Amérique, na Afrique, na Asie, na Océanie, place on a toujours émission bino le plus suivi à toutes les émissions quand YouTube et abonnés à Sylvie Mon TV. Donc on va toujours ensemble avec émission aux amis dédiés des personnes avec handicap. D'autres awa normalement je pense que bon se présenter boye baye ça la nini azanani nous sommes beaucoup de vivre avec handicap. Alors première émission notre bosso mbote mina yeme notre queen mother maman Sylvie ozo initiative ya osala elo sa social oyo pour recevoir ndeko na bango handicapé mbote susu mina papa kapes mbote mingi vraiment na ye place azali papa kapesa na maman SP mbote mingi papa kapesa ma SP place bozali kuna mbote susu mingi na papa Dalis na mama Yvette na Munich kuna mbote bozaya papa Dalista mama Yvette mbote place bozakwana na Munich mbote mingi na Noko Polo na mama Chantal na Ingolstadt mbote mingi mama Chantal mbote papa ya papa Polo na Ingolstadt mbote place bozabongo. Alors les amis donc font la caméra to ba invité somo ko lelo ezali bongo nani. Bonjour maman. Bonjour. On se présenter batu baye bayo. Ngai kombo na ngai mama Mwanga Adèle. Maman Adèle. Alors maman Adèle to kukuta nayo na émission oyo le mingi handicapé, émission maman Sylvie. Teto soina yo maman depuis aux handicapés nayo banaki ki mukolo to kaka na bo mwana to botama déjà bon. Bon, soki na ko kanisa mingi ki handicap nanga ezwa kingai na kanisi wana po na zo kanisa na koroza na ba 6 ans 7 ans comme ça po na ki na makanisi wana na tambola ki na mona pe na kimaki mbangu ndenge na alaki na suki na ngeza yake bele kita pe na tina mkongo na ye bakango mais ki handicap ezwa kinga déjà na ki na ba âge ba 6 ans 7 ans comme ça po na ye baka di solo wana malam cause donc za kinini cause nango ezalaki tonga oyo ya polio ndenge ba koma ko benga lelo batonga soki ya babuka mama vaccinaki ngai na ezalaki pe na nino na niveau penda hôpital ya monene ya campus pona botamaki kuna tango na soki vaccin wana nde cause ebandaki nde wana basali tout en tout cas na lataki même ba pareil ba kundanga makolo na mabulu po kaka na zonga malamu mais simbaki susu teti na yeko koma boyi. Alors batonga pesa bino wana ya polio wana bapesa ko mabe to conséquence tonde za keloko ezalaka bongo. Bon nako yeba te po wana bako ko yeba ngo ba docteur ezaki kala batongana esalaki mingi ba cause ebele bandicapé ebele bakoyi na ba cause wana ka ya polio na batongana to ebite soki elekaki ba dose soki babane ko yeba ba quantité nango te soki pesa yaki nini donc to ebite ti siko meme nga na yeba ka pena te nga pe na mitunaka cause nango pende ezalaki nini. Pour ceux qui bien, la majorité de handicapés, en tout cas, polio, c'est que le fait moi ma casse à l'époque.
c'est que yaki na dose moko donc peut-être bato basalaki liboso bayebaki koyeba ba dose na bango ya bakisi wana te o babandaki kotia to bakisi muso esengaka fo koyeba age ya mutu oyo akozwa boye akozwa autant de 500 mg ou 250 to peut-être babiloko moko ya bongo. Alors au bout de la famille de personnes, tu es quantième de la famille? Ngala tu botami 5 naza 4e. Est-ce que dans le bottom 5 bon yo 4e, ni comment se sentir na bande ko no baza ba valide et bo vivre bango ensemble ndako moko? Bon, pona ko loba ko fande sika mona ba famille personne vivant avec handicap. Tout ça na ba difficulté makasi na kata ba famille na biso. Donc si tu as 5 wana peut-être moko ko comprendre mais le reste ba comprendre oté. Donc tout ça na pas si penza makasi kota ba famille. Eza bena vrai makasi. Donc au moins pena que tu botami to ça na bolingo mais tango nga na kokoma na posa penza ya bolingo nga na lingi pa na bango na mona kango te. Mais quand même ba parents bazokyo faire so parents vers yo ezaki nango. Maman na ngai en tout cas lembaki ngai te ko mema nga na mukongo ko mema nga na hôpital na yeba kango. Po age wana déjà na ki na ba idée. Na yeba kango azo abande ko mitungisa makasi. Papa na nga pa linga nga makasi. Soki mukolo wana kutu babeti ngai pa mama yepa kolia te. De kalinga ngai me na tatango ne na za na perdre ba mibale. Désolé. Alors maman de la sala kanini azava na kana ndako to wa debuyaka na ye. Bon, ngai vraiment na tango na avana banda ko sala. Ba kotsenga l'école na tangaki. Na ye na aussi 6e nanga na ke na bandi secondaire na ngai ti na jupe diplôme na ngai tant on a eu diplôme ba moniteur comme na handicapé na joki diplôme pe na âge mo ezaki muke ba moneke na handicapé ba omona ke non muto yo aokoka université te selon bango na tango wana pona minute soki na yebaki na koyi ko sala likambo na koyi ko sala mais tango wana na zaki diriger na ba parents tant on a eu diplôme na ngai na pédagogie na salaki pédagogie beau frère na ngai ya joaki ngai ba ebisaki centre moko eza na Luvulu akotenga na centre wana donc na tangaki na kikesa ngai donc na tengi na kikesa wana ti na salaki peut-être na koloba ba 5 ans études kuna après na yoko zwa zemi na kati tangu na kati classe na nga na zongia na yoko mona baninga bazokendaka na ba beach ba okeni ko sala moi commerce na bango ngape na kei kuna na comme na yaki na mwambongo na bandoke ko somba bilo na nga na Brazza na yeko teka na Kishasa et ala basani eza bilamba biloko nyonso na ndo mona bien na banaye ko multiplier na zoya ko teka donc na banaye ko sala commerce na ngai mais entre temps na maboko na ngai naza na métier na ngai ta makoleza te me mutu na ngai banaye ko sala na ba métier na ngai na koyi ko sala lelo pona zwa moyen pe ya ko vivre ngai na bana o nga na boti mais makokinde ezate za combien de bana nga na boti 7 na bana ya mibali 4 ya basi misatu la famille famille 7 vraiment nous devons toujours que quand il y a mission oyo tout le bon mine des personnes avec handicap to ki beba madende nga lobby azana e mutu oyo anga ko vana place moko te saka ba faire na ye les difficultés ali mingi maman Sylvie azoki initiative yo association oyo au moins na polo na nga yango yo c'est Sylvie Mukeba bolinga ba handicapé c'était pas pour rien c'était pour soutenir les handicapés mingi de toki maman da tuko le ba peut-être la famille va rejeter va abandonner va considérer ka bango te mais ce que ce sont moko yé va porter un plus pour na bango. Vraiment, je pense bien que handicapé mon côté on se plaindre, il y a un problème dans la famille. Alors c'est pour cela que c'est un peu sur ton thème là, où il y a wapi asungai asalisa maman Sylvie. Pour moi c'est une initiative à réaliser un projet pour ça vraiment dans l'association. Alors pour l'instant sur comme Mikolo commerce exact de notre na Covid-19 Mikolo za ndako. Mikolo penza commerce exact pour nazape na makokite. Bato nyonso ka to uti pe na ba confirma eza moi passe mais ce qui m'a coqué ezalaki na koki ko sala pe ata restaurant na ngai po na yebi na nga pe ko tumba eloko nyonso nyama ombisi soki nini na yebi ko tumbango na koki pe ko sala ngo donc na ko sala pe malewa
nakoki kosala biloko nyonso nakoki kosala oyo basala na restaurant nakoki koteka mpe baji bani me makoki wana eza te. Je pense bien tout le monde toujours que la majorité bandicapés ba maman biso mingi baza ba volonté au travail. Handicapé za makolo ne je bien le bakamba za motu te réflexion ezali ba projet motu ezali makanisa malamu ezali mais ba moyen de tube pour réaliser ba projet na bango ezali te. C'est cette émission tout c'est la matakate. Juste de contrôler sabino ndenge les gens vivent ici au Congo précisément à Kinshasa, les façons de vivre. Qu'on va passer la vie des handicapés. C'est pour ça que tu as toujours appel à chaque moment, à chaque fois. C'est pas pour se lamenter, je dis ça toujours. C'est pas pour qu'on ne les pas battre non plus. Juste pour ça que bien beau sunga bangon de kaka. Yo ça moyen wana. Et ça maman Sylvie a un projet bien pour ça son handicapé. D'ailleurs ma de le bien ça projet naïe. D'ailleurs ma tongi awa, toi ma tongi so tsali resto na yo et ko ya te. Eko la bate belé. C'est moi na 100 €. Moi na bani donso oko sunga e asala na peu ya ba salon ako fon salon na e moi 10 fois fait ko tsa sunga ba na e so de projet o ba tsa nango parce que pour cela to senga mingi pa ba tunyo surtout bo sunga so Sylvie muke bo nga handicapé aza ba projet ebelé mais la bête de kisimbila bo si maman Sylvie makasi famille Mbanza bo si maman Sylvie makasi papa Félicien Lutumba Mbanza maman Brigitte maman Anne Marie bo simba noko Polo maman Chantal bo simba e makasi papa Gédéon Tiasi bo tika maman te ba opeza posa ba ya et pas maman Sylvie bo ya bo sunga e a réaliser ba projet malamu pour ba handicapé. Parce que pour ça vraiment elle sungi na bino pour ça que boss sali ça va peut projet bango et se réaliser un jour. Alors maman ce qu'on a bat oyo bande ko na bino ba handicapé ba kina ko senga ba bar je passe bien mon na bango et c'est là qu'on est mon na bango bongo. Tant que mon na bango le mususu to fanda ba bisika baninga musu bateka na bango le mususu babar wana koteka ba masanga toni po to participer à l'emsu ko fanda na bango to mona baninga mususu en tout cas to benga to conseiller bango po to zo lingande ki mandia esila na biso bandicapé parce que misala pende fandi na biso mais lokola makoki ya te to conseiller bango kaka esala biso pasi na soni mais na ko loba na ye ko ngala ye te ou bien ko finga ou bien ko seka ye parce que ngai moko na nunazana na o na ko pesa ete de comment na ko sala kena na bana ko lobane ke ko senga kate donc ça moi difficile mais na ko benge pembe na bisi eta fo sala ka boye moi donc ce qui neti to sungami ndenge to zo loba boye ndenge bozo filmer ndenge bozo mema ba projet ngo ce qui bo sungi biso pe to ko sunga ba wana biso to no mona na moni na ndia na lokoti po na moni déjà que te ngape na zana makoki ya ko sunga ye mais pour le moment ce qui na zana ngote ce qui na moni na ko taleka ka bongo po ndenge batambola ka wana mususu mona yebo kanga suki bien mais azomona ninga kubandela te mususu komone wana baninga ayebo tonga malamu mais esika kubandela ezate mais ceux qui biso to sungami to ko sunga bango to ko lokota bango nyonso bakotika pena makama otambola tambola wana de so sungi ba maman so maman Adèle et le beso sungi na quelque chose à salima restaurant na e yo ça zo valide so bande handicapé vous mone ba sala organisation malamu so salisi salima salon na e moi une entreprise d'ailleurs bon moi on s'appelle malade ils ont des projets et on te va pas Sylvie moi TV maman Sylvie on va handicapé il ce qu'on pesi à recomissa papa mais ça veut dire que c'est personne qui veut pas maman Florence tu es bumbu tu sais kiango la chaîne on quand tu ma kamba handicapé au bazakati ya centre Mushi baza pour ma toilette tout le monde va réaliser ma kamba kuna quand une chaîne oyo tu bien mis bateau handicapé à Funa au place de Koufa qui avec moto on a parlé sur ça maman Irène a réagir a tenu avocat bazo ça ne makambouana c'est-à-dire ah ouais tozo loba nous c'est réel ce qu'on peut se donner pour la moto mono sepeli émission de sepeli si yo peut se donner et comme pour moi ba imaginer dans l'accent au monde yo moko c'est pour ça que c'est toujours appel maman Sylvie a besoin de partenaires. Ma partenaire va ko sungaye ba ko sali c'est pour réaliser projet et puis ba handicapé donc tu mets à chaque fois bo sungaye chaîne o bani YouTube au moins plus tard bon mon fongama projet ko fongama ba réalisation ko ça ma ebelé na carte sociale Sylvie Moi TV. Alors maman je sais pas mingi na l'étape de bâtiment ministère il y a vivre avec handicap maman Irène au dirigeant ni déjà changé pendant ministère wane koti na carte gouvernement o ya maman Irène ministère a vu un handicap maman Irène a soutenir pas handicapé ko abino so depuis ni ministère ane coach na kati mboka na biso ni de changer pas handicapé ngana mona nute pona ko loba likamba lokuta te moi personnellement na monité
namoni nanu changement ngo te mais elobami ba projet ebele makambo ebele mais nanu to vivre ngo te nanu pe to moni yango te. Ni vous pensez, ni vous proposez maman Irène tant que tu aux handicapés de Kolaye. Pour na kopesa ye proposition donc na kosenga ye asunga biso bandicapé na sens que toza na misala na biso na mitu na biso efandi na maboko na biso ezali lotangi ba classe ya milai penate ya mikuse to yekoli pe makamu misuso to ko yekola te neti nga na yekoli ko beta même basket na beta ka guitare donc na sala ka makambe bele to yekoli makambe bele soki ya ko zo makoki ya ko lukila biso même ata ba place ya ko tonga ba telier pona ko sunga biso ekozala malamu eloko na ko loba na po soki atelier ezali na mutu ayebi ko sala musala te to ko zwa ye to sungi ye asali musala après ko sala musala na ye ako zwa akobima mwa place moko ko pesa ye futi ye na vie na ye donc soki ko sunga biso na sens wana parce que misala efandi mais lisungi penza ezate soki ko sunga biso na sens wana penza kete to sali batelier pona bandicapé bayeba ko yekusa même baninga na bango pe bandicapé kozala malamu parce que na kati na biso ba professeur bazali o bakoko yekusa batu misala ko yekusa batu ko lamba ko yekusa batu ko fabriquer biloko ebele ezali nango ndenge na ba centre museza yaki neti o na monaki ya kikesa to na wileri ba centre wana ba bandicapé misuba bane ko sala même bana popi ya bana bikendi tant basali yango basali commande pa bat bake kotisa to ko joa pe to joa atelier momima to sala coupe couture to sala ta ba cache banini babengaka ba cache nete ba cache poussière ya ba compagnie mususu to tongi yango epesa biso to ko sala pe ba rideau ya bandaku ba commande ko kota na ba compagnie mususu to zozwa kaka mbongo e ko aider biso penda facilement mais ce qu'on est to fandia musale zate ba classe kutu soko za na para malamu te ko tanga pete. Donc il faut qu'à soutenir biso même kotanga même misala nenka na ucholo bana ikoza malamu soka sali biso bongo en tout cas opesa biso même un pas. Ce que tu considères handicapé dans ta société, je pense bien la crise est belée, pour me belé dans la société. Pourquoi on veut toujours négliger les gens, rejeter les gens, humilier les gens. Donc on a donné biso ba quinoa. Dans la biso personne wana. Ko finga bango bandoki ko finga bango bilo côté ko fait bango contribuer na société or que je te dis papa maté quand dans un handicapé ni sali ko valide mon retatra au salon. Alors c'est pour cela quand vous mettez tous vos programmes wana pour parler sur la jeunesse, vous parlez sur la vieux la maman na est, vous parlez sur autant de choses, vous parlez sur ça, mais votre handicapé wapi votre bonne place nini notre société, notre pays, notre beau pays, votre place handicapé place nini. C'est pour cette osenga, s'il y aura moyen, même la peine je peux dire, vous portez ça au cœur. Maman Irène, son excellence papa Ilunga Lukaba, Sylvestre, vous avez au cœur, vous avez un projet na bango. Tout le monde a une discussion politique, combat politique, FCC caché l'amour, n'importe quoi, n'importe nini. On n'a pas besoin de ça. Nous, ce que nous avons besoin, c'est que chaque mot doit se retrouver dans Oya Salaka. Chaque mot doit parler dans Oya comme projet. Il y en a autant de choses, on peut le faire. Les gens ont la volonté de le faire, mais pas de moyens. À chaque fois, on dit ça. Tout ça s'appelle partout. Les Quinois ont la volonté de faire des choses. Le jeune d'abord, on a la volonté de faire des choses. L'handicapé, tout le monde a un projet. Tu sais que ma maman, la limitée, dans le centre de la limitée, maman, elle a 30 personnes. 30 personnes, elle a savon. Basaka masanga ya loso, basaka masanga misili, basaka biloko ebele, mais il n'y a pas de moyens. C'est le seul qui a un financement. Je peux dire que une entreprise doit fonctionner mal. Quand je vais handicapé, tout le banini les sous sur les handicapés. Toi porter sous nini. Moi c'est via se sacrifier. À ça les chaînes au pour le bango. Dans YouTube chaîne montée de Bela Bango. Sur toutes les chaînes YouTube. Moi quand tu le handicapé à part Sylvie Mon TV. Aussi pas maintenir son madame bon s'abonner à l'émission la chaîne Oyo c'est très important ariyo chama quelque chose na yo apporter un plus na yo bénédiction koya et pas na yo tous sont vraiment biso tous sont handicapés vraiment c'est un peu compliqué de trouver bien que toi tu manges chez toi mais un handicapé à souffrir à serre comme mendia on m'avait de dire ça baza pour ça que handicapé ba longa la vie qui mendicité
Tu vivras à la victoire Matongé. On vit ça chaque fois. Il demande partout. Le vendredi, le quoi vendredi. Surtout tu Matongé. Tous les handicapés, quelque chose. Expatrié, bon, nous initiative à bongo. Nous avons initiative à bongo dans mon biso. Moutouma côté. Et aussi toujours tout songa bandeko na biso. La maman a habité dernier mon cause anini sur les handicapés. Na mboka ça vous a constaté na mboka na biso to ndengeni. Bon, likamba suka na koloba na sepeli. Na émission yango na sepeli na mama oyo a initié yango mama Sylvie na pesio merci ceux qui okozala en cœur ya ko sunga biso bandicapé po yo mutu oza liboso oza na makokyo ya komona to ya kozwa to ya kosala po na biso to zala malamu nzambe asunga yo osalisa biso po biso pe to koma na ba niveau oyo même yo komi po biso pe to sunga lisusu ekozala malamu po to mona ka des fois ba makambo ngo yaka na biso l'air nyonso tout mama kingandi abimi kuna tata kingandi abimi kuna suka nango tozwi ba liste ya ba kombo bandicapé to pesi esuki na nzela donc soki okozala en cœur ndenge balobaka na mutema malamu mutema boboto message na nge yali ke osunga na ndenge pena nzambe atindeli osala likambo yango bon soko osali yango biso pe na mitema na biso toza pe na posa tosunga pe baningo pe baza na mwa se wana mais ngai na minute oyo na sepeli na ngai naza na état moko ya difficulté mais tala ngai omona ngai naza propre parce que na lingaka te comme naza handicapé na milakisa penza ke naza muta nzala naza mutu soki ya ndenge nini te naza na bana 7 mais nazo ko débrouiller ko boko la bango na ndenge kutu ya kiyamandia te mais na ndenge moko ya propre onde kwa ko sunga nganga pe na sungi bana na ngai soko moninga en tout cas na ko sepela osunga biso et umela te osunga biso parce que mon numéro no contact on tout ça ko benga c'est pas une émission bengo numéro na yo numéro na ngai ezali 084 44 240 10 na suka 084 44 240 10 na suka Mama Adèle tu peux si merci na mutu nyonso oyo Orlando émission pe Orlando émission oyo pour contribuer na ba vie na bino pour contribuer na ko s'abonner na kata chaîne oyo et ko za malamu mingi to ko sa ba heure na biso comme d'habitude ngeza ba parmi ba critères ya YouTube hein et ko za malamu mingi ceux qui bota ba mesoti na suka ba heure et contribuer na pata YouTube kuna le moment c'est vraiment un plus quelque chose et ko za malamu pour esunga ba handicapé to be simbote mingi to be si merci mingi vraiment na monsieur l'abbé de donner qui simbela notre papa merci papa nebi qu'il y a quelque chose et ko salama net ba chaque fois yoza moteur malamu yoza serviteur de Dieu vous appelez ça que mission sur la terre au ça mutu nyonso otala nzoto te otala mulai tota couleur te mosunga mutu nyonso tout pe merci mingi vraiment na noko pona mama Chantal na Hugostav merci mingi 20 place bozali na Hugostav kuna pesa merci mingi papa Polo na mama Chantal merci mingi na mama Yvette na papa Kapesa merci mingi place boza kuna sepeli makasi merci mingi vraiment na papa Dalis place bozali merci je pense bien to besa ba kombo na bino je pense c'est pas dit que oh to bosani ba to bosana mutu moko te soko pesi kompa mama Sylvie osona mama Sylvie kombo ko ya to lubya kombo no pe na bolam ozo sa pona na station mama Sylvie mon TV to besi merci mutu nyonso merci tout merci vraiment na triple option Génie Belon Kwala merci bien représentant légal Jean-Pi merci tout to senga bino pe to beta to baka ba kombo to tsanga ba kombo na bino so bo stoni biso pe ala Kinshasa ba auto travail pour na so ba image oyo e uzamala mingi so bengi biso numéro na pesa bino plus 242 plus 243 pardon plus 243 82 45 45 579 e uzamala vraiment ngobengi biso comment na WhatsApp na Facebook na Rodrigue biso BZ na répondre au soinayo uzamala tozala toujours pour servir ndeko na biso handicapé toujours pour servir nation na biso Congo oyo za monene moka kitoko uzamala mi vraiment bon s'abonner bota émission jusqu'à la fin tu compte au prochain numéro bye Sylvie yaka lukeba Sylvie yaka mamaye Hitler alobinga na yotobe tatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bubo sanate to sabona site na biso sika na koboya Sylvie Mode
Sylvie Mode, Sylvie Mode, Sylvie Mode, TV officiel. Bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà. Ngai déjà na koti na Sylvie Mode. Bo s'abonner ebele.